pour que tu aies un cimetière, même que ça va bateau bakufa. Collège Sabango, copé Sabango babitabe, on se soir, non on sent. Allez à suivre, à Toki, à Tier, Nini, et puis à Bandiko, comme ça là, on se soir, pendant 3 fois à Baluki, et Sili, délivrance et Sili, Motopé, à Koumne bien. Batou, M. Soupé, dans ce qu'il y a un cimetière. Donc il y a un cimetière même dans Moui, même dans Boutou. Voilà. Parce que malgré le cimetière, malgré on a eu Simba pour le bien, ceux qui au Simba ont repéré comme la Liboma, mais yo bandai quand même que Simba aux autres na ba privé na ye, a mieux tina ba cimetière, ninga na ye ba cap. Ko sale la nzambe na bo solo. Mais biso ba sangote. Nesti principalement ngaite. Ngai na zali ko sale la nzambe na bo solo te. Pour niveau na komi na kiokitisme, ata ngamoko na komi ko banga. Nazolinga natika mobali na ya kobondela pona tika nandimela Yesu puis soki na voyager na Kérom na sundola bango biloko na bango na sala ba affaire privée na ngai voilà ce qu'il avait déclaré sincèrement la muki ala musinga non ya ketika ngai to bimina ye yala tisuna mwindo na croix azui etole ya oya mauve ambalango d'abord a baiser ambalango apesi ngai abi simba. Alors, tozo kende ye liboso ngasima. Mais jamais totambola kana katikata nzela. Soki tozo bima. Tozaka ka pembeni ya nzela. Ata mutu kezoya. Ata batu bazoya. Ata place lumière eza bomona biso. Mais biso to komona bino. Yesu koyo soko za mutu ya mabe. Amona déjà na musika bi moto na zando. Oya zoya. Oana za demo. Oana sima be. Bale okanga bango ndenge ni. Ngai te mutu na maloka kama ye. Mais ngani na zoko sunga ye. Voilà c'est ça. Na bango. Azoloka. Voilà qui ba heure ni. Wa désert. Donc bino pendana. To maka 0 et 3 et 4 et mais ça ndemo na batu ba ko roloka. 4 ndé zo biso na nzela, 4 zo biso na nzela te. De 4 zo biso déjà. Mais ça msala mo na batu ba ko roloka. Bon. Kasika. Voilà. Alors babalaka. Abali penza ki a doté. Netinga natanga na bani bele ya basango. Donc so no binatanga ba komu na bango. Asamo na sango. Voilà c'est ça. Sango abali azipinanda ko abala abota. Et puis azape na kufa. Abimaka pe aketa musupa lali ne pas mosinaye parce que c'est sa maison. Voilà, très chers téléspectateurs, chers internautes, comme vous le savez, dans le ultime avant toute chose, nous aimons toujours commencer par une prière d'ouverture. Je sais bien que je vous avais promis qu'aujourd'hui je vous apporterai l'homme de Dieu encore, l'évangéliste et je suis le Kamba Pause pour la suite du témoignage. Alors comme je l'ai dit, avant toute chose, nous allons toujours commencer par une prière d'ouverture. Nous prenons d'abord la prière et tout juste après, nous allons entrer dans le banc de cette émission. L'évangéliste et je suis le Kamba. À vous. Merci beaucoup pour tout ce que vous suivez. Nous voulons d'abord commencer par la prière. Parce que le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 9, Seigneur, merci pour ce temps favorable que tu nous as donné pour témoigner de tes merveilles. Témoigner, Seigneur, et que notre témoignage nous apporte la lumière. Au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Bénis tous ces chrétiens et bénis ta servante Dorcas Mafutuka. Bénis Freddy, le pasteur Freddy, surtout dans l'exemple. Au nom de Jésus, en témoignant, Seigneur, que les âmes soient sauvées, parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils soient délivrés tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, très chers internautes, nous vous disons bonjour, shalom, de partout où vous nous suivez, vous êtes partout dans le monde entier, dans tous les continents du monde entier, vous nous suivez, vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, partout en Asie, vous êtes vraiment partout dans le monde entier, en train de nous suivre, nous vous disons shalom dans vos maisons, dans vos bureaux, je ne sais où vous nous suivez, en tout cas, nous vous saluons au nom puissant de l'éternel Jésus-Christ. Alors, bienvenue dans cette émission, La Caféienne reçoit. David qui dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et cette joie me revient, moi particulièrement, votre humble et servante Dorcas, La Caféienne, lorsque je vous présente cette émission, La Caféienne reçoit. En tout cas, Boyamba la Manda pour le Bino, Boyamba P, Osalanzan de l'évangéliste et sur le Kamba, Boyamba Bissonnier, surtout l'homme de Dieu, le pasteur Freddy, parce que son mot au monde a l'image aussi, parce que lui, il est là derrière le caméra pour assumer la best réalisation de cette émission. Alors, la fois passée, on a parlé du témoignage de l'homme de Dieu, l'évangéliste.
Dans Italie, au témoignage, comme je vous avais dit que les solango ils ont tellement moulaï et puis ils ont tellement mounéné. Nous serons dans l'impossibilité à aussi les sango na journée moko. Je vous avais promis que nous malembe jusqu'à ce que tu reçois qui ça na témoignage na biso. Et alors l'autre fois to solo là qui à propos il y a ba réalité oyo ils en a kati ya famille il y a l'homme de Dieu l'évangéliste je solo kamba abete là qui biso du solo très bien ndenge ni famille na ye bazaki bato ba kisi bazaki bato ba boye papa na bango kutu n'en parlons même pas ba famille ba chef coutumier lui-même aussi azalaki intronisé maman na bango kutu azalaki accro ya magie donc la famille était comme ça famille mobimba kisi na kisi donc bisika au l'homme de Dieu l'évangéliste je solo kamba abota maki c'était ça donc donc disons c'est ça la réalité de sa famille alors là to longwa ki na lisolo ya famille pour nous expliquer bino réalité ya famille oh nya surtout ba kutana ki nango par rapport au Italie ba magie et tout to ko suka na partie oyo l'évangéliste je solo kamba abungise ba botina e ba parents ba kufi papa wa zalaki intronisé comme chef du groupement akufaki maman ou azalaki accro à la magie épée akufaki alors après liwana bango la souffrance était tellement atroce et puis l'homme de Dieu s'est retrouvé dans maboko ya basango alors je vous avais promis que les autres ont continué na Italie vie à l'homme de Dieu na maboko ya basango et après qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors l'homme de Dieu l'évangéliste je solo kamba on y va directement au expliquer biso d'abord un petit rappel à titre de rappel disons et là on y est salaki que on s'est retrouvé après liwa ya ba parents na maboko ya basango est-ce que souffrance est qui atroce comme je viens de le dire ya ngwana kenek on s'est retrouvé na maboko basango ou bien c'était quoi au juste pour esala que on s'est retrouvé après la mort de tes parents na maboko ya basango merci beaucoup na nyoso na bi que avant ya na comme place wana ya ndenge na kenaki pa basango na fungoli nos parenthèses sur le passé tant on a zaï na famille na mokanda ya Isaïe chapitre 30 bande ko bolanda c'est très important Isaïe chapitre 30 verset 1 à 3 ce que aux yango okotanga rapidement Isaïe chapitre 30 verset 1 à 3 voilà on va lire dans le livre de Isaïe chapitre 30 verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles Mawa na bano bazaba tomboki qui prennent des résolutions sans moi décision et qui font des alliances sans ma volonté. Bazo sala alliance sans toutefois bas tout na volonté ensemble. Pour accumuler péché sur péché. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Pour se réfugier sous la protection du Pharaon. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection des Pharaons sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Loba amen. Oyoki message. Nzamba zoloba malheur aux enfants rebelles. Mawa na bano bazaba rebelle. Bazo ba décision. Bazo consulter nzambete. Bazo sala ba alliance na ba démon. Bazo sala ba alliance na bato. Bazo sala ba alliance na ba esprit méchant. Bazo sala ba alliance na satana. Et bazo bosana ke nzambe nde mutu azali ou faut s'aller na l'alliance et non na bato mususu ya mokili. Ça consulter Dieu et ces alliances là amènent que le péché sur péché pour accumuler masumu likolo ya masumu. Mais une chose, abi baba zuluka protection à Pharaon. Protection à Pharaon cause la soni pona bino. C'est ça au biso to kutana kina yango. Protection à Pharaon, Pharaon c'est l'image du diable. Yo ke pa satana oluka protection. Yo ke pa na satana ozwa kisi Ozwa nini ozwa mbongo ozwa la protéger ainsi de suite. Tu seras humilié un jour. Nous allons confondre yo alors que qui c'est pour la cas. Aujourd'hui au coutume, au tiers confiance na coutume, ndenge biso to confiance na coutume, on a été déçu. On comprend ce que voilà, c'est pourquoi na zongi moi si mamuke pona loba, tant tozalaki na ba parents, ngana on a zalaki mona muke, un jour on a na première. Alors un jour
épidémie hein et bande ko bomaka ndenge ezalaka ba épidémie ba rougeole ba baza na bomoi alors quand la bana bazokufa ebele et tout ezobima bana babeli akufia ainsi de suite nde mama moto akende kozwa nganga wana nde lokola mama mpe abandaki azalaki moto moko koimpose lisusu voilà alors ayebisi papa bon papa mpe andimi nde bayi na nganga wana na ndako bon bakomai ba 15 heures nde eza un certain dimanche nganga ye abengi biso nyonso totandami wana asali biso bacérémonie bon la cérémonie pour éviter l'épidémie eya te ezwa biso te voilà c'est ça asali biso cérémonie bamai mosusu asali atie bakisi asperge biso basali bacérémonie mais ya suka ezali cérémonie ya donc asali cérémonie na baonson na banini tutu et puis aye kozwa basinga naloba nini ezoka mwa bajibesiere mais ya moke elamba kaka asali mwa elamba neti mwa forme ya carré atie kisi na kati mais asali mwa neti carré boye atongi yango et puis na singa omoni singa ezoya neti eyebi olati neti moto alati intervention ndenge tolobaka mwa sac intervention quoi et topé jibesiere voilà et alati mwa eloko wana mwa eza boye olati yango alati sio yango so sukola il faut sukola kana protection so sukola il faut sukola nango ko longola ngo te ezoka bato musu bakanga pe singa na luketu et ya kanga biso singa na luketu te mais atiaki nde boye voilà so suko so lala olali nango ata olati uniforme ke classe yango eza na kati muta omona te voilà c'est ça voilà batie biso et puis biso so isili alors ya ke na ye ba pese mbongo na ye ake alors na butu tolali tolamuka na tongo boye po to sukola to ke classe yanga ezate donc protection balatisa de la même manière que balatisa qui peut bandeko na yo na bandeko na ba grand frère ba grande sœur na baleki mais yanga ezate ya bango nyonso surtout ezali tant to lamuki to sukola yanga ezate ngaba yanga ezate eke wapi nabite okope ko kata ngote po singa ngo eza makasi voilà bon siko nalalaki nango tolala pe ngana grand frère bafouiller batomboli mousse batali na sambeto partout eloko ezate ba retrouver ngote siko ebano epesi mama moi inquiétude que ngal siko naza sans protection voilà bandinga yo surtout bazana ngo bon ça va siko moi si ezate bo keka classe mutu ke yesu biso to ke classe poto wana ke classe na mutuka d'accord to ke classe ti esili to zongi nzoka mama asa kendeki tie panganga ko ebise ke nini oui alatanga esali ni ezate ah bon ça va na oya na pokwa pourquoi nganga ye ayesa la cérémonie kaka pona nga moko asali su cérémonie papa esili ajupe nini yango asi asalaki yango déjà na kisatia allez alati singa ici abi oyo en tout cas elongwate eza vraiment OK ça va sans problème elongwate elimwate OK sili to lepe esili to sukoli esili to lali tant to la mo resuta ke classe ezate ba luki partout nga moko sikoyo et puis singa ti moi kobanga nini ngai baninga surtout kaka bazana oyanga kaka elimu etu donc mimona na insécurité na mimona siko net na insécurité eloko nganga la ouais la tsanga ezate bango banza na shengo sepela surtout grand frère za matumboli baza protéger grand frère za matumboli makasi loko abike basukanga moko komboso atumbolanga na ndingo sakanate tamsa wa grande sœur allez a provoquer ngato bunda na beta makasi do kabongo sikoyo na sprendre sur parenthèse mususu ka na sano lisolo comme ça na beta isolo matumboli voilà alors nde mama keli se panga ndeni monango kaka ye kaka elimwe nganga ye troisième fatali ngabite yaza na esprit mususu atika la kabongo tango bi yaza na esprit mususu atika la kabongo na okine timo esengo moko boye na moni lokola ndoka nganga lobi bongo seke loka na zana esprit moko supérieur loka dini tout ngabi butaka te moni voilà pourquoi nzokande c'est sans pour autant que nayebake nzambe na Jérémie chapitre 1er verset 4 à 5 tanga ngo rapide pour na to gagner temps Jérémie chapitre 1er Jérémie chapitre 1er verset 4 à 5
Ok, Jérémie chapitre 1er, versets 4 à 5. Ah. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ah. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, Ah. je t'avais consacré. Amen. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Voilà, ignorance on a nazali nango. Ok. Nous kande ndenge tobota maka. Tobota mi na famille mais nzambe nzoka si apona kanga. Ke oyo azayanga. Vous comprenez siko? Que asi aponaka avant na botama. Yango ba cérémonie mususu na ancestral ba protection tout. Donc alinga kiangote. Parce que nga nazala ki yaye. Donc nganga lobi yo ye azana esprit mususu. Donc ye botike bonga zala bongo. Et on va laisser comme ça. Voilà. Alors nalinga na sekisani ni moi li solo moko. Grand frère zala matumboli. Bon, ngai sikoyo au même temps on a pas na nzambe nde na komi koloba facilement. Nazala ko bégayer. Nazala punda ke soki na loba na lobby donc au moins siko likukuma mais siko likukuma nanga kanda siko donc soki na zolo bongo soki oseki si na kati na naza na zoto et voilà j'étais agressif voilà pona likukuma siko yoko sekanga te grand frère na camarade ne léopard ba fa na salon léopard baza na salon ngai sikoyo na nauti classe eza samedi sikoyo to kende ki mais samedi to kata 10h to zongi na sikoyo na ke 10h beti biso to zonga siko bango baza na salon ina camarade ne léopard babeta masolo ngai siko na yo kota bo okimi classe ngabi ndenge na loba na kimite siko azui bouton ya chemise a fini lelo moi le baby matin siko regardez camarade ne olia pala nye ouais kufula ko to fina penza donc nous quoi tout binga tonga donc kanda moko do na kotika na chambre pou na boaki kaka sac na tala po maman pe azala couturière na tala bo ciseaux ya oya munene maman atonga ali na zui yango na bombi na mukongo na eka lokola camarade ya grand frère azaka pemé na porte la porte à chambre parce que salon ba vandi na ba nini ce qu'on a porte à chambre. Donc na bimika kana fente ba atia boale na tube penza naza penza agressif na tube penza nini ciseaux awa boy côté tube ngale na kimi na côté maman tekaka voilà donc pour dire que nzambe soki aponi moto. Voilà, l'homme de Dieu, merci beaucoup au Seki Sibiso, c'est vrai, mais on a quand même tiré aussi quelque chose par rapport à il y a moi Koseka Seki parce qu'à l'époque aux Alaki li kukuma mais eroye kat nankolo li kukuma c'est là quand moko kaka jour na zwaki batem na manjili wana c'est un témoignage, c'est un miracle donc nzamba sala karna bandenge ne soki sa ponio atopa kata to kimi boye baka ke singa na e ko benda yo moto azaki li kukuma depuis bo mwana kaka era ndimeli yesu li kukuma et kimi balomé disparaître quand on a vu baptême ba baptiser ba dinisika na mai ko bimo na zobima na moni lumière penze kitelanga pouf na gangi na bano prophétiser le mbala moko pe sili disparaître li kukuma mbala moko nation voilà ils allaient bongo Dieu est tellement fantastique. Allons-y l'homme de Dieu, on continue avec le témoignage. Voilà alors nde yango pona kolobake protection à Pharaon ezali nul et sans effet. La vraie protection c'est la protection de Dieu. Si la protection des pharaons ezalaki penza bakisi na bonganga ndeko ozoyokanga okota loge kapoza la protéger consort tu seras d'ici un jour. Ce qui protection en a ezali vrai papa alinga kufate grand frère kufa na accident alinga kufate et ainsi de suite pour dire que la protection des pharaons n'est qu'éphémère. La vraie protection c'est la protection qui vient de Dieu. Voilà. Alors la famille on était là borné dans les fétiches et papa nanga yazalaki pe bon boyebi chef groupement et puis yazalaki mutu moko pe ya ba mystique ndenge na zoloba ya banda o manquer mindele pe mindele basala ke lokote siko beta beti même na chef naye pe azana kisi ya bitumba po papa kisi na bitumba ali akanina te ali akangainga te ba dongo te pété en plus atambula ezobeta makasi mu pepe bato bozokima ya okima tatambola kama lembe. Vous comprenez ce que donc atambula ye kima mbula bato bonza ye rien atambola kama lembe. Donc ce que meki okima baka kebeti. Na bité ce que comprendre. Et bato siko il faut topé bazu ba dégâts toni tout comme ça. Moya ki matin fumu akima mbula te.
ou azala na parapluie soit azala na parapluie te mieux va pola ou asala ba mystique ndenge akosala ba mystique mususu voilà et nakoloba makambo mususu plus tard. Voilà, merci beaucoup. Pour la bagarre ya papa. OK. Donc et là ça va que vieux ala qui bâclé na mambo fétiche et tout. Mais tout kota na nuna mutuna ona tuna ki ola ya liboso après liwa ya baboti papa akufi malgré ba kisi na malgré ba protection azwaki mais finalement akufa ki kaka. Maman pe malgré azala ki accro ya fétiche main au finish asaini ni akufa ki finalement. Mais après liwa na bango comment tu t'es retrouvé na maboko ya basango? C'est ça la Merci beaucoup. qu'on pose aujourd'hui. Il faut établir toujours la vérité. D'accord. Parce que la vérité, c'est la vérité qui libère. Exactement. Et voilà, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Comme une Bible et Zoloba. Voilà. Voilà, ezalaki nde sango azalaki mobali ya grande sœur. Ah, OK. Voilà. Azalaki ndeko na ngai te, mais azalaki nde mobali ya grande sœur. Il fallait ba la grande sœur. Ah. Sango, il faut qu'il y ait la grande oui. sœur. Maintenant, il y a un couvent. Tété, azalé na couvent. Sango penza sango consacré. Babalaka. Sango babalaka. Yango siko moni. Babalaka. Ah d'accord. Voilà. Pour nanga mokope. Ah wana selon ba omoni bandimi. Basuka ka bandima catholique quoi. Basuka ka akemes esili azongi. To pe azana moi service moto musala mo sala na paroisse to na couvent asali esili azongi. Mais ba vanda kana basango te. Basango bazalaka bango moko. Mais ngai nde nzamba asalaki ngoluki na vanda na basango na couvent. À place ndo découvrir qui ke babala. Voilà, c'est ça. Et puis bato mususu pe ata oza hein en dehors ya paroisse mais okoki koyeba po ba voisin pe bokoza na ba voisin to bana basango mwasi ya sango eyeba na kame catholique ezali bien discipliné. Biso église de réveil toza na molimo mais tozangi discipline, tozangi discrétion. OK. Vous comprenez? Mais catholique bazana discipline. Yo so yoka sango oyo aleki na TV ofinga sango. Jamais. Parce que ba te ya mibongo. Oui. Bazana discrétion makasi. Voilà. Alors babalaka. Abali penza ki a doté. Netinga natanga na bani bele ya basango. OK, so no binatanga ba komu na bango. Asamo na sango. Voilà, c'est ça. Sango abali azwi penanda ko abala abota. Et puis azape na couvent. Abimaka pe aketa musupa lali ne pas mosi na ye parce que c'est sa maison. Et ses enfants ti tongo etani aye a célébrer messe, a saluer activité so tam musupa lali na couvent ainsi de suite. Et yebani pe. Voilà. Mais bandimi babate la kango. Mais so ikaka pasteur église de réveil meki. Gaffe. Média ezui, makamtu tu ezui, ezali bazama l'enseigner. Mais l'homme de Dieu, vous voilà. étant homme de Dieu, s'il vous plaît, avant de continuer témoignage, il y a le lingue se retrouve qui est pas Basango. Il n'y a pas de répercussions en faisant ça. Au tiki penza musala nzambe parce que le baki que non, nazo vanda na chasteté nanga na sa ilanzambe bongo. Le lingue mo pena ba mama mamelo. Abinga ki mo se kananga na bateli yango pona nkolo na rosala boete na rozonga boete. Mais ersiko bazo sala ngo vous étant comme de Dieu. Y a-t-il pas de répercussions? Parce que bibliquement dans 1 Corinthiens chapitre 7, ceux qui n'ont pas eu tanga pour tout gagner temps. Quand même parce que trop bête à l'isolo il faut tout tanga l'homme de Dieu. Pas de quoi. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens c'est dans le Nouveau Testament. Ah, pour ce qui concerne des choses dont vous m'aviez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. OK. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun aille sa femme et que chaque femme aille son mari. Et que le mari, au moins pour gagner le temps quoi. So tangi, Bible, je voudrais que tous les hommes soient babala, mais sauf le col à Paul. Abi so que monique, au balate aux ala local langa, ko bala pété, ko toucher pe na moi cité. Vous comprenez? Donc basango ve au basala, eza biblique. Voilà. Eza te que ba fondé non non, eza biblique que babalate. Mais il fallait ne pas respecter yango. Mais majorité va respecter en côté. Ceux qui a balité azan homosexuel, tant mususu azako sala mobile na mobile. Ceux qui peut-être au Caber, mamelo na mamelo. Hein, pratique les lesbiennes ainsi de suite. Ils amènent na bakouvent. Mais c'est ça la question que je demande, n'y a-t-il pas de répercussions? Car ces répercussions, ils allaient, parce que Dieu va les condamner. D'accord. Mieux vaut être sincère devant Dieu que non, nga na okokate, tika na bala na ngai. Mais basango en réalité, ba misusu ba ko balaka na bango. Mais en police quand l'homme de Dieu le bic église catholique ba na discrétion à makasi. Malgré ça ba bipé qui se loana ba ok na bango baza ko bala en coulisses en toute discrétion. Oui oui. Alors, ay sengeli ki abala grande sœur. OK. Alors, ba vivre na bango, mais grande sœur mutabanda oboya ke abala yi. Mais bazo vivre na bango. Voilà. Alors, des grandes sœurs moto
ABC sango keno leki nanga aza mayele mais esengeli o soutenir ye ah OK tango abengi nga pe tokutani tosoli nde sanga zwinga sikoyo vous comprenez mais tanga zwinga sikoyo à l'époque on a banon ba PC paroisse c'était aza consacré mais il fallait ba PC paroisse le quand on ba PC paroisse c'était nde atindi ngai na kende kotanga na kuvana bango kaka na internat voilà c'est ça internat na mboka ngo komo nango Baringa pembeni na Befale Équateur OK na Baringa pembeni na Befale bato basana ba équatorien ata pose équatorien mais au parcours ba kotwana oyebi Befale Baringa Befale 60 km 70 après Befale Bwende Jolu wana kuta Mingando donc Mungando asa mongote nde bala Mungando te Mungando za peuple penza mongote mongo asa mongo Mungando pas Mungando voilà donc on a Jolu Yoseki Yamboyo Yampulu Lilenga wana nde ba kotia ba Mingando siko voilà alors sikoyo atindinga na Baringa kuna na Baringa bien qu'il y en a qui en retard na kuti ke place et zalaki te mais naza déjà inscrit mais na kati na internat il n'avait pas de place nde na ko vanda pembeni na ndako ya Abe Makabe camarade na ye bazalaki kota kota ya sango batanga bango sokuna mais sauf que sango mususu ya sala exorcisme mete ça peut démonologie te voilà alors na sikoyo kovanda tozali kaka ba voisin aswana oyo na yo vanda zali cousin ya papa oya botinga papa Thomas walo yebaki yango ou bien oyebaki te ko yebanga bon na yebaki te mais du moins tango nde na komiana nde baba cousin ya papa zali donc ba sololi et tout et puis accepter que na vanda wana mwana na ngai mwana ndeko na ngai tutu donc bon papa azape na ba cousin azape na ba azali na ba grand frère na ba petit frère bani famille pour ba papa bazé belé parce que famille ba papa ne ba tambong le quoi ba papa Eugène Makako ndeko kwa papa le quoi ba papa Olifi Lomboto ba papa Bonzeka et ainsi de suite donc baza ba musu ba kufa ba musu bazali mais famille papa isa ba tambong mais famille maman baza penza na mbongo penza alors nde na yeko vanda na papa Thomas Singa il y a na magasin ya munene alors azali quand même na ba moyen na ville ya Baringa alors na jupe mbongo batindaki oyo ba pesaki nga $500 na pesi asimba yango après nini biloko na kinango ba fufu ba nini tout ba biloko tout azaki na 3 femmes ba fani kaka même parcelle mutu na porte na ite non place na yo vanda wana et puis bana bazalaki azanya bana belé ata ba 13 ou combien d'enfants d'accord voilà mais toujours là bana basi bazali belé bana mbali bazaka misato ya Blaise Bolema na mususu alors siko na chambre bana mbali ezaki na mbeto mibale nde siko yo ngai na olala no ya leki Blaise mais dis-moi bazalaki plus âgé que moi ngai talaka na classe ya sena école primaire alors nde na komi pe bien ici na ok classe na ke ici na zongi to sala na koma ka samedi dimanche lundi na bandi classe to koma samedi na la linzala oyo non na la nzala te na bi nzala ndenge zalaka te na bi pas cité pour na zalaki bien papa maman donc na bi pas cité voilà c'est ça alors mais sikoyo mbala liboso na la linzala donc na tongo na liaki mwa mikate avant na classe na zongi boye na surtout kake balambi biloko ba pesi Blaise soya yo bolema soya yo nani soya yo bon mutu na sali naye ngapi na fani to fani biso nyonso bango nyonso tout bazwi ba servi pe papa kuna zolia mais nga na zotala siko pesi neti mwa soni neti mwa kolela neti mwa nini siko na cheka ko boyale ponge zinga na lali ti nasuka 15h non wana za na butu pardon nasuka boye baola musango no lamuka OK lala na lamuki pe na melima ina kelala ko na lali penza nzala tongo etani dimanche eloko te na lali sunzala siko lundi tango na lamuka po toke classe vertige na zolenga na kokate na melima na ke na komi kuna na classe mais na sala ko fièvre na kokate na récréation na bimi na ke na buki citron ya munokangando
Bon, naïbaki pété, parce que orange était là qui non mais yango kaka na buki, na lié. Donc na toki zoto na olenga fièvre. Na ke pas préfet, na ke senga mai, moi si na pesinga mai préfet pas aller na ndako abimi. Abini oh, obela. C'est quoi? Non dimi kaka. Ah non, rentre à la maison. Né na zongi. Na komi boye na no kipengai na kotika na chambre moko pongi ti na ola makaba 15h donc na okokate na vite na kende kasi na pesa ki papa mbongo lokola magasin biloko eza na zwata sardine to moi quelque chose na luka moi olia na komi pe kuna batu basale belé na zeli na libérer batu ti esili par exemple na ba travailleur après na moi batu ba diminuer bonjour papa. Bonjour. Nini? Ah, nana yoki atangate. Nabite, papa, nzala. Siko nzala nini? Ngalambaka. Nabite. Nasana osala opesangai moi quelque chose pour na sumata sardine. Na elo pour na lia. Yo! Na pesa nini? Yo, mwana mabe. Osala baka. 1 2 3 4. Alors, nini? Mwana mabe, na pesa nini? Wese mbongo tushitolie déjà ici siko singa mbongo. Allez, bim libanda. Abimelo yanke na mbongo na omo. Na biso ke na okilo kwa ba tubinga tonga kwa ba betinga marteau na mutu. Donc na bimika ka na porte, na ka na bimi na porte magasin na bambi na c'est pas na kwe. Na bandole là, na bando kanisa papa mama. Donc ba résumé de j'essayé. Ndé na zalaki bien na boka ba parents et tout siko muto sunga siko azate na place na yetu na zolela na wala mama moko azuya bonga ne bai mama ngote na mweka mama na s'intéresser na ngabi oh mwana ozolela nini siko yo na bana expliquer non na yaki mais papa na expliquer tout na ndenge abi ah yonde mwana mama do yango na moniko elongi ongo moninga nangao ya mwana na yeo nzoka yende mwana na ye azalaki camarade mama te mais mwana na ye ya mobali azalaki camarade ya grand frère on comprend donc comme les zikoto kasi yaya na yo Moïse kende grand frère nini yaya na yo camarade ya nini ya mwana na ngati zikoto na di zikoto Zikoto na grand frère bazalé na boye azoya na zolia bani tout bazolia ba ok ne peut mais nde azuya na boko allez ya katokota to côté siko kuna asimwa na boko côté à côté siko père wana tala toma yo osaka le mono yo pete là je papa nae pesa mongo ya mongo 500 $. Na une semaine, papa attaque mon thème mabe yango. Na vilo est-ce que biloko izé belé tout. Abani ko finga eko tombo ka tout. Allez, asa mon mabe, mon ba salinine, ayibite, a sali loko te ni te. C'est comme on avait pas ka 5 bon na ye. Panya la bi baba. Maman na finga bi ngala joyeux kene na ye. C'est comme ça que maman na ayaki ko zwanga akazui valise na ngami balé tika kuna nani ne ale toke epai na ye tokomi ne mona quelque chose qui est étrange kuna ko na ndako mama na apesinga biloko na lie tout oh mais apesinga pe chambre asa pe na bien organisé nani zikoto azali nani moninga grand frère ayepe oh dernier petit frère yambi non le on a habillé donc on a se retrouvé voilà on a se retrouvé mais quelque chose d'étrange zikoto azana grand frère naye comme Nico azali tala mutu makosefa kututé c'est-à-dire mutu naye eza awa donc terrible somme au kota la té siko kingo tala kingo muke nzoto muke na makolo atambola pété donc tellement mutu le kimunen siko soki afandi boy alinga baluka tala yo omo le mutu so baluko kwa ba balu caméra soki atali boy bana mike bakima ko bakimi so mutu afinga mutu lokola nani Nico donc siko donc et ça langa somo place donc chambre ne peut zapper on dehors ils zappent siko soka
même na alali ceux ko lamuka il faut ba abenga bato alobaka abengi boya la musangai aba kela musaya la muki nde bazuye batelemisi mutu siko avandi siko yepe bayo ko vandi seka kana sanzete na mali moko na bavandi siana so biloko olia na ranzala bayeli ba pesi ali tope na sumba baye bazuye ba mena na wc kaka bungo bon siko eloko ne kaka avion alinga avion kotala siko ba pekse atala ka avion te pona nini poso kaka mei ko tombola mutu ale okabe akoi donc siko ligne aérienne ne fait ça personne et les kilo atiaka boité atiaka mutu boité so ka mei kotala likola le et memi mbala moko be loka ba bouaki sac asima soki beaucoup ayo ka pepa c'était okabe so ko obe zikoto yako lokota ngai zikoto ba muno finga yo pesa baniso otala kate yo ninga kotala le tour yo okolala bongo soki pe akwe bongo soki boyo tombolete aolala ka parce que aokokate matisa mutu boye kokate voilà c'est ça c'est que j'avais vu étrange voilà mindele pe baba noya ona ba filmer et tout ba pese moi mbongo ba c'est extraordinaire c'est extraordinaire mbali buso na mutu bongo voilà parce que bano pesa kana somo okobe soki atali bo bengo petit na nga feledi na ko poussa na tête l'homme de Dieu et après voilà comme pas maman moi histoire pour na voilà ko sekisaka voilà alors né tango to seka premier trimestre parce que na saleka avant 6 mois d'accord paf na moi vacances allez sango ayo zwanga sango ayo ba PC paroisse ayo zwanga nde place yo na kendeki siko ko vanda na paroisse na couvent na kepi na kovanda wana pour eza strictement interdit même sango boti pembeni mwana na kovanda na couvent te même aux aspirants au vanda na couvent te oya kovanda na couvent aux séminaristes ou aux déjà prêtre wana kovanda na couvent mais sango afin de 5 ans couvent après ça chambre de bon ndako batungisa ki terre même ki on a couvent donc na moni muta déranger te nzoka baninga ne mususu ba sango ba pesa déjà rapport et pas monseigneur et pas nin tout et comme côté na ba direction na bango et monseigneur Matondo Kwanzambi paix à son âme tanga yaki pona ko consacrer ba sango akuta kingai na paroisse alors nde a tuni sango abi wapi mwana na yo bafunda o déjà plusieurs fois ozana mwana obota et puis otambola kana tina couvent tina ba paroisse ba longola batino côté nyoso ko kende naye avant da kana couvent yepa oui azali abengi pe Freddy misalave naye ayi mwana ngo ye wa ba vanya payote atalinga ye apozenga mwana okoki kokende sango ngape nobi iyo mokonzi akoki kokende sango atalinga voli ozali mwana malamu OK merci beaucoup et si le batiki penga OK voilà c'était ça alors kovana ngai na kuva nde yangwana voilà alors vina nga sikoyo na katina vina yo na katsa couvent ibanda kozala ndenge nini vina nga na couvent vraiment ezalaki vi moko ya excellence d'accord lokwa nazalaki mayele makasi et puis sango alingaki nga makasi ba jeep ezalaki na disposition nanga ba moto ba vélo donc magasin donc nga na bana ko jouer rôle ya vicaire parce que na kati ya paroisse na ba sango okuta kiré kiré ya zali mokonzi ya paroisse mobimba après kiré nde vicaire vicaire nde moto yo aza lokola économe lokola papa na mama na ndako mama za économe oyo atali ba congélateur ba nini biloko ndenge nini ya kolamba tout etali mama voilà économe na za mama donc moi j'ai joué ça rôle wana parce que sango nanga lokola zalaki mota ba mystique soki batine na paroisse sango mususu ani fakima asundoli penza paroisse asundoli le paroisse atikali yemoko alors tango tikala yemoko ndenga sikoyo na jouer rôle wana ya vicaire voilà c'était ça ndé na jupe na formation nango ndenga gérer biloko pe formation ezati lelo eza lokola ndenge Moïse azalaki azwaki formation pa na pharaon ainsi de suite donc pour Nakoma, roi, la place à Pharaon. Voilà, l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba, s'est retrouvé dans Maboko Sango, Mama Wana et tout, à libérer au Sango, à Kendaki, mission, à Ekozonga, à récupérer et puis s'est retrouvé dans Katia Couvent. Alors, tel Sanan Ban, Nzambe, au qui combien de temps na Couvent, Wana Sango, na Yo, Kendaki d'abord na Ajnin, et puis
Bon, on passait combien de temps dans Maboko? Bomwana, banda bomwana. Banda bomwana. Déjà, 8 ans. 8 ans. Moi, nous avons 8 ans. Banda bomwana, tu n'as pas 6e des humanités. C'est-à-dire, na bomwana nyoso, na pe qui puberté, na jeunesse nyoso tout, na makom nyoso tout, kaka ipa sango. Donc sango ayebi ngai bien, ayebi défaut nanga, ayebi pe bolamu ngai. Voilà c'est ça. Parce que aza papa oyo, nga na joie qui pendant que non. Est-ce que azaka mobile la grande c'est tu aza papa ngai. Nazala un peu la confusion na jusqu'à ce que na moni non azane papa ngai. Donc voilà, na considérer que bongo. Et voilà. Parce que à couvra donc ba tout nyoso. Donc tu n'as pas l'idée. Kolata, kolia, komela. Donc nazala qui intouchable. Intouchable au sakanate. Mais so tout ni défaut nanga et pas sango. Des fois c'est un bagarreur. Des fois il y a qui bagarreur. Donc et bandi banda ba parents ndenge ba sukolanga na mokuwa ya mukomboso na sina lobaki. Ti na ye na paroisse. Des fois nanga ka kobunda tous les jours. Or na école ba sango okoko bunda te. So bundi ba longoli yo. Et voilà. Alors il sali pe kendenge na bande ko sala sport même na 3e primaire et puis na yepé na sangwana sango nanga pas sportif. Et puis petit frère moko ayaka na maître Toubi, je salue de passant. Allez, après tango ye Toubi ayaka nini akei ngana komi ko continuer na ba club mususu nde yango sali ke na ko masiko yo na volé na karaté. Voilà. Siko ki karaté nanga wana na bikuwa bikombo so basukola nanga et komika mikolo nyonso bitumba bagarre. Donc na bunda na okipete ozala mwasi ozala mobali ngai kaka na bunda. Donc même si na eza yangate na moni topé mutu moko a provoquer mutu mususu oyo aza faible nga na koto aza faible po na beta wana oyo aza fort topé kambetali ngate nga na kokota ba master pe ebele ba nini tout aza na problème. Bon voilà, c'est comme ça que na comme vraiment na succès to longo yana na paroisse to komi na paroisse bongandanga kuna bongandanga nde ayaya wana lisusu na komi déjà na 2e CO ngata to komi na ville bongandanga. D'accord. Et voilà. Alors wana pe nazali kaka ko continuer nini, mais une chose ce qui est sérieux. Oui. C'est-à-dire sango tour mususu to fandi na ye et na mwasi na ye mwasi mususu parce que grande sœur e bando simbate e bando simbate grande sœur a june ba nzela mususu et voilà, mais sango pe a tikipe a communiqué pe na makamne mususu mais attaché toujours à moi comme son fils. Oui. Voilà. Alors vraiment alinga mingi sikoyo lokola sango asala ne ba service wana ya délivrance un jour to fandi ngai na ye na mwasi ne mususu o ba butaki ne pe mwana. OK. Parce que na poto atikaka mwana moko ya mundele comme les chrétiens. Abotaka na mwasi ya mundele. À côté onde ayiko donc tant on a na paroisse à l'époque avant na longwa azalaki déjà na bana 9. Oh. Voilà. Bon nanga lokola 10. Voilà ce qu'on banana amizalele na bango. Ya ye ya koboto ya boti me bazalaka libanda. Abotaka avant akende couvent ou bien. Oyo penza ke aboti non avant comme sango tanga zalaki kuna na poto ndi abotaki moko na mundele comme les chrétiens. Bon tango pas sisi aye kotoyo aye kobota 8 na chrétien lokola 9 que aboti na oyo voilà c'est ça onga na yebi yo fanda ina basango ozaki na bango penza au passé enfance na yo une partie de ta jeunesse aussi pénépéné à basango parce qu'on a ba logique na ba éthique et déontologie wana ya kokoma sango. Est-ce que bandima rappelle que moto oya bota déjà ayemba moko ba consacré à komi sango bien te zalandeni parce que il faut to apporter de la lumière par rapport à ces problèmes. Baza vraiment strict. Au moins tango ye oza aspirant. Hein? C'est que nano obotité nano balité et aux apenza bongo. Voilà de la vie non ils ont ba condition aspirant. Tiens ata oyebi no basi. Mais du moins ba contrôler ba contrôler vie na yo sikoy. Tango ye comme aspirant, là on va te contrôler. Donc ce que salaire balongoli. On comprend le sikoy. Ba monique ba étudiant tano ya ki aspirant et silic pas ndé batino na petit séminaire. Ce que petit séminaire OK ko sala nani philosophie pendant 3 ans. Tant on pose autant hein
ozotanga na ba frère na bango comme déjà na koti na bango oza séminariste voilà alors ozotanga soki po salaire linga ba yebate on comprend et voilà donc okozala contrôler bien formé eza ko te que linga ba yebate soko salaire so salaire balongolio non balongolio voilà voilà pour ozo couvrir déjà erreur au sali mabe au sali c'est-à-dire oponi otambola na hypocrisie malgré musala nzambe ozo ça OK sikoyo so silisi 3 ans ya philosophie nde auquel sous 4 ans ya théologie voilà wana ozaka séminariste ko sala PRRT soko silisi na théologie nde sikoyo une année ya stage OK kotama pe na ba paroisse to nini ainsi de suite ya stage so silisi stage na yo ba fixer date oyo ba ko considérer comme diacono na lingala nde ba diacono okuli diacono nde après une année ba ko considérer comme sango. Vous comprenez ce que donc ce qui va consacrer comme sango. Oui. Et s'il wana ata au lingi no mwasi ata oboti ba olongolo isute. Oh. Voilà c'est ça. Wana na vérité son ndenge zalinde yangwana. Mais ce que yé sango wana après avoir ko bota bana na 10 wa bota ki wana ayeka ka 8 9 donc moko na poto 8 hours. Bon, nanga, voilà. Mais nanga si on a des côtés parce que nanga nazali na vanda na tout bango nyoso. Parce que libana voilà. Adoptif mais. Ah, on peut charger donc vraiment. Azali sang beaucoup bien. Akabaka. Avant comme sanga bota kiti. Abota kitayo bota. Ayeko bota ne tangwa komi. Sisi ba stage wana. Voilà nde ayeko bota. Sango. Nda bandi ma bota. OK ça va. Le monde en envers. Nde abandi ko bota. Voilà. Mais nde tovandi ngai ye na mwasi. Bon, attends, on a gardé comme pour mes attaques. Pour naïf, on a quoi. Donc, ben binga que moi na ya sang. Tu vandi 18h30 19h. Tout le monde a kuna na paroisse, na entrée, bazuya na mutu, ni mon bébé simba, neka mutu. Ah. Ce que quand la musique a via moto yo. Ah, Freddy. Yo posa mona muke. Il fallait un peu son pouvoir pour nos bandos sungangai mais aux allons mon amuki. Mais so comme 6e des humanités. Ouais, on peut son pouvoir au banda sikoyo ko sungangai. Ngapi na mona ke ça bien na OCP là. Tant pe akomi ba komi na e. Abana mela ne cigarette. Bo fungola e. Non, amela masanga mingi pe amela cigarette mingi. Cigarette ne ka soki o elongwe. Musus, o elongwe musus to azata muso a célébrer mes. Toki aye kaka na entrée. Net ba mesa tongo. Aubaka kaka alinga kota na porte nde abwaki à côté. Dès que kaka zo bima apelis. Et voilà. Donc vraiment afima kamingi penza. Voilà, jusqu'à présent. Ah d'accord. Et voilà. Alors, nde yambe la cigarette. Ah bo fungola ye, papa se to fungola bokima bo fungola ye. Et quand ninga lobi ba fungola ba linga kima arrête. Atelemi ko. Oh. Allez yakawa. So ya malembe allez. Pa ba mieka cigarette na mutu pa akwe sile ba minu mabe bimi voilà moi si ko bimi na cigarette bon ndenge penza ko ndenge nazala na ye na yokati à moins que le lo ba changer système bien que renouveau charismatique ezalaki mais ye abengala molimo mabe au nom de Jésus te na cigarette ye ou cigarette ou abeti yo ko beta na fimbu so ki chapelet zali a beta na chapelet a beta yo molimo mabe zo mais na bima yo nani ngai bo ale bima kende bima na bima kena ke ici bima mais bima na komo na Yesu non non alors nde nabani pe ko vivre na moni normal tout vie tout sikoyo talaka kake milieu mabe on a banomona na famille et ainsi de suite et comme ça qu'il y a banga qui exprime ma bêtise na ya siko kotoyo na donc na milieu mabe lisusu ya koleka donc et comme sanga lokola na za na crainte té voilà c'est ça bon un jour na zongi moi c'est mamuke et na pesi moninga ngai Désiré Loli Kibola o to tanga na yepe wana na deuxième CO premier CO deuxième CO na nini vacances tokendeki quelque part engana ye bon bazwi biso na mutuka batiki biso na nini babenga esanga ya boso masuwa tokitiana il faut tobeta distance ya 6 km poto ya côté ya paroisse alors tozanga na ye nini wana avant tokoma bungana quoi voilà wana côté tozali côté mususu parce qu'il faut tobeta 6 km distance ezaka zamba nzela
mais bah eucalyptus to banzete hein ombrage donc zamba 6 km mais sur sali 3 km au coup ta cimetière après cimetière 3 km encore ndé obimi siko place bato bazali siko batika ki biso na ba 18h30 moi molili alors ngana simbi sac ye asimbi panier ezalaki na ba orange na ba moi ba biloko moko ya ba fruits ma biloko lia biso na tozo kende toyebi na biso te ke distance les ala bongo parce que tozali biso ba paya or na kati na esanga wana même na moi même na butu bana mike okoko lekate même oza mukolo yo moko okoko lekate so leki ba esprit ekobima ko betio etika la goniso ebuma ebomio et ce pe oza na malchance parce que et comme même bato hein bato bazaba homme lion to homme léopard ba comme na tanga obimelo obwaki biloko ya zui biloko akena so pour ça les abomio or biso pe toyebi na biso te biso torche pe ezate biso tozo tambola e ba 18h30 moi molili moi lumière moi molili bon molili na konti makasite biso tozo tambola tobeta masolo toka mu pepe mu pepe makasi boy siko na sa banzete hein ça la net moi ko banga po nzete pe ko kwela bino toni siko na bino to tambola rapide to tambola rapide donc tu sors déjà 1 km et demi. Tu sors 2 km parce qu'on restait avec une petite distance pour comme on a place à la cimetière. D'accord. Oh, le cas de l'éléphant. Si tu as un télémi, le cas de l'éléphant, tout est maintenant. Tu vas positionner au bazo bimela. Parce que Équateur est une grande forêt. Distance pour l'éléphant, bah bimela. Vous salérez bomi vino. Ce qu'on dit, Nassim désire tellement non. Où le cas éléphant, et toujours quoi? Le cas éléphant comme ça. Bah c'était zo quoi? Ce que toi le cas position. Ce qui bazo taboé, ils sont qui me là-bas. Ce bazo taboé, ata tozo ngata sima tonine. Voilà c'était ça. Ah, tika. Kaka to telemi na moi minutes. Mutabi melbiso Azaïta bas à 50 mètres. Moutouana tala moulay mounene ngambe. Azani. Sko mwindu. Sko tala lobo ko tala. D'ailleurs que na mona na lo moutou bongote. Tangwa bimi kaka na balabala. Boum. Aota la biso siko. Tala na makolo. Kilo moya okima ezate nanga na resultat. Boy totala na. Ya otala biso. Tala lisu. Siko abani ko ganga na Kingombe. Ino benge ba keke po bange doué. Ino benge ba keke po bange doué. Ino benge ba keke po bange doué. Wana la kisini ni bongo. Eliko lobak bino bana mike bo bange sangate et sanga ma distance. D'accord. Bino bana mike bo bange sangate. Bino bana mike bo nange sangate. Atse tango tsa mutema. Nzambe nanga. Tala. Siko bosuka ki wapi? Désiré nzo kasi asubi na bilamba na nini pania simba kese kui. Siko na mona Désiré ya kimi ayobata na mukongo na ngai. Biso mbale bana mike. Ya ze mukolo na nga 2 ans. Siko aye. Ayo kimi na simba. Akimi na simba mukongo na ngai. Ngai siko na telemi. Mutana bando yako. Ino bana beke pe kanga doué. Ino bengi akeke. Ino bengi akeke po bangi doué. Soka te à comme de 5 mètres. Et tu as sorti pas moko. N'importe soit simba biso soit fina soit la nini. Dès que tu azokoma à 2 mètres ngane pezabo. Donc quand azo koma n'importe soit loko ni etinanga. Naganga. Naka longa na biso teleka. Et tangu na lubika longa na biso teleka. Pouf! Paf! Oh, azate. Allez, désiré toqué. Allez. Toi na bangu natala ah maboko pamba ya ukatsa liboso na ngai. Oh. Ya wele na katsa liboso ngati kala sima. Oh. Wapi panetika le na zongi sus. Na zui panier. Ngana saki. Na zui panier ale. Total abona sima. Abando landa. Oh. Vitesse biso. Toleki cimetière. Bang, moto na zoya. Distance toki mama uti. D'un katozo bima. Place bato bazalaki. Première parcelle na gauche, ezalaki matanga moko na bato bazalaki. Ko bimo tozo bima. Toko ta tina kati ndako. Ndako ya biso te. Na l'homme de Dieu tozo wana mo. Voilà. Obeleli elongwa liboso na biso. Na ebaka na ngai yesu te. Wana na gangi pe yesu te. Wana
olobaki yango na esprit ozaki animé na esprit nini esprit osango akotisaki yo to ezalaki nakokosa te mpo nayebi te ndini ntina ngai naloba bongo nabi nagangeli kaka longo nazala biso toleka moto moko ozalaki kapamba kaka bongo kaka naoki esprit moke etini ngai naloba bongo tokimi bato baza na matanga baolela moto akufi biso tokoti ti na kati ya salon bato bato pe nani bata mwana sango mwana likambo nini donc pema bon tu vois noite bakisa biso na mutuka kuna na boso masuwa nde sikoyo biso pero bana mike si kaka na moi na ba 12h bauto beta commerçant moko abando ya kutu na vélo babete babuki vélo na ba biloko na commerçant on lagoni bato bakutie nde babando betela biso masolwana mwana oyo bana oyo pensa kino boleki bobi nzambe nde esili tose ressource nde toyokende na biso na paroisse. Voilà, l'homme de Dieu tozoko ba mo mke na témoignage tozo fan na mingi na vie na yo na kati ya paroisse parce que il faut bandeko ba sosola to na posa ko solola à propos ya l'homme de Dieu l'évangéliste Justin Kamba to yeba bisika oya utaki to bandaki ngo déjà l'autre fois la semaine passée to botala ki na ba image bomoni le lenga famille oya zalaki nango et puis tozoko ba pona ko découvrir era koma ki pas sango mama kam oyo abandai ko vivre il est vrai sango na azaki exorciste et puis azalaki susu démonologie donc azaki mutu moko ya basako sa makambo mabe makasi mais ce que oya moto ya tolinga to ba l'homme de Dieu ba makambo ya mabe asalaki ba magie tout ça bandai ko appliquer yo sikoyo sort na yo ezalaki ndenye parce que ozalaki le fils bien aimé aussi ya sango bien que pas le fils biologique mais le fils adoptif sikoyo ozalaki ndenye nini a initié kiote na ba magie na ye o bandai ko sala na ba cours na ye ba démonologie wana akitisela ki ata mo héritage morte ya mo ba kindokito ya ba kisi na ye yango sala ke mwanguya e kota kati na yo tonde ni bana nzambe ba comprendre. À l'époque na monaka ke makambo na eza bien parce que nazalaki na ignorance. D'accord. Voilà, na monaka eza bien mais sincèrement devant Dieu apesa ngai ni eloko ni nini à part kaka na ndenga banda na banga ko aider au sa service parce que chaque prêtre azali na bréviaire na ye. Mona ba bréviaire zana bréviaire ya bilengia mwinda. Ezana bréviaire ya ba séminariste, bréviaire ba sango normal, mais na bréviaire ba sango ba sali penza exorcisme na démonologie. Wana eza bréviaire moko ya ba mystique. Soki abiso excuse, soki abiso te ke ofungola. Ofungola so fungoli obela liboma. To mabe ko yela. Mais ngai na banda ko fungola sur ordre na ye. OK. Na bréviaire nona. A ça service, muto aye pour na délivrance. 5 délivrance Freddy c'est là bas yelanga zete wana yelanga film tamsu na ye na courroie ya moteur on est déjà na disposer ba film topé zete soki zate na ye na chapelet na pesiek allez abani ko fiakola moto wana ndenga zo fiakula ale mona mutu allez esprit bani ko loba ko se manifester yonani elobi tout allez abengani yango bima ti esprit bimi après ce esprit bimi nde ngai na ye na mai na mungwa afuka misi mutu azui mungwa a tié 3 fois na mai après a sopeli mutwana na nzoto après na yena on se soir na on sang allez azui a toki a tié nini et puis a bandi ko sala on se soir pendant 3 fois a baluki et sili délivrance et sili mutopé a combiné bien ba tour mususu pe tozo ke ne cimetière donc ne ba cimetière même na moi même na butu. Voilà. Parce que malgré le cimetière, malgré le Ronayo, Simba pour le bien, ceux qui au Simba ont pu couper la liboma, mais yo bandai quand même que Simba aux autres na privé naie, a même yo tina cimetière. Ningana linaye bakaka atiki la ki moi poussière morte ya moi ao senti penda que non atiki linga pe moi bokoko moroboe moi ki ndoki moroboe donc moi ki si moroboe kat na yo atika ke loro te yo zaki ka ko evre bongo pene na ye bozo ko ba bongo bozo ko avancer bongo c'était comme ça ou bien loba moi bosolo bande ko ba ko ngai na yebi nzambe et puis soko tuni sango parce que des fois na nga se bagarre so tuni mwana na yo Boula non, je n'ai jamais vu un petit sincère comme celui-ci. Okay. Parce qu'un jour, tu connais même na maman, tanga yaki wazana 11e rue, on face na INPP couvent basango izana. Azala ki wana nde toki. Abia ozi mwasi yako la kisanga mwasi. Na komi pe to komi 8h. Ti 18h, abwe ko yamba même batu. Batu ba yaki bela yamba bi, je ne reçois pas. Mais une chose à lobby, abi ça mwasi na ngai. Abi maman. Vraiment, est-ce que vous avez mis mobile na yo?
Maman bi ah maman c'est qui? Ah bien. Ngai na yebi malamu. Azali mwana malamu. Pe azali ko salela nzambe na bosolo. Mais biso basango te. Neti principalement ngai te. Ngai nazali ko salela nzambe na bosolo te. Po niveau na komi na kiokitisme. Ata nga moko na komi ko banga. Nazolinga natika. Mobali na ya ko bondela pona nga pona tika. Nandimela Yesu et puis soki na voyager na Kérom na sundola bango biloko na bango na salaba affaire privée na ngai. Voilà ce qu'il avait déclaré sincèrement. Abi je n'ai jamais vu un petit sincère père le Bible. Abi ti lelo non nazwa moi nazala sembo sincère lokola yete. Na regrettaka ti lelo. Voilà à l'époque vous avez na combat Freddy. Non nazwa moi na sincère lokola yete. Voilà. Donc la sincérité, la vérité voilà, ils ont quoi nature ya mutu. D'accord. Mutu musata za pasteur mais lukuta ako sa kwa comme ça. Mais ce n'est pas de ma nature. Voilà. Pour la kolobake sango qui a pesanga kisi. To ata moi crête to nini te. Eloko te. To atinga maboko a transmettre ngeloko te. Eloko te. Batia balomo na mwana muke. Omoni ngalongwe na maboko na 16 ans. Parce que nazalais déjà avancé dans ma classe. À 16 ans, na 6e, na 5e, na passé 6e des humanités. Voilà. Il y a banda ko linga ke soki na komi ata 6e. Ndenge na passaki 5e, 6e a initié nga. Siko passage nanga que 5e na passé 6e na ba vacances. Ndé na 5e zela na voyager. Ko kabalanga na yangwana. Donc projet ya zalé nango po nanga ndé c'est réalisé te nzambe a épargner nga topé a sali makamundé autrement. Nga moko pe na bano linga yango parce que nazalaki une ignorance. Na betolo lisolo wala kana paroisse. Voilà. Un jour bon parce que masuwa na bango nzambe bokasi. Et bana ko za bamba biloko na procure général et que ndeti kuna na paroisse bisika tozali. Pona soki biloko ye après 1 mois ou 2 mois soki sili avant ici là il faut mususu et ya ba alimenter bango. C'est comme ça. Alors ndé to voyageaki na sango. Tokei après ya zongi avanga obi yozela ozwa biloko na biso po boya na masuwa ya biso boya na. Ngape na zeli al prix ba mati biloko ti sili ndé to bando ya eza ba convoi passager interdit na ba masuwa na bango. Mais to comme na nzela ba commandant masuwa na ba matelo ba nani tout ba mati ba passager. Bon loko ba mati ba passager ngalo bon ba papa bon na fai na ngai na sali na ngai lokote. Bah bien moi la ça on funda biso te pas papa ngalo oui ça va na funda te. OK ça va. Allez ngai so lobi na ngabongo. Ezo ko tininga na funda. Donc ngala zalaki atalo bomwana. C'est tozana yo osali likambo. Koloba note. Donc yebaka ke ngai nde moto oyo na koya koloba ezangai. Ba no linganga te pona bongo bato mingi. Pona oyo funda na ngai. Atalo bi koloba te so pesinga pe. Joie koloba te ngalo bi na koloba te. Tant to koma kuna ngamu talo papa do mama tala moi na ba salaki boye takuta pesinga loka pesinga yango. Voilà. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Tant to zoya na nzela na masuwa. Toleki et Sanzani. Tolanda Dzombo. Entre Sanzani na Dzombo parce que na ba tongo ba frère en Christ ba mataki parmi ba passager ba bandote ngape na occupé na ngate. Alléluia, amen, nani makonzi Yesu na ba passager to beteli Yesu maboko tout ngalo occupé na ngate ba bandote ya na kamba moko frère zote ya koti ndeko il faut pas sambela kabikeko bikeko eza mabe bon ngai na bike bon wana aote anebi ndenga ka ote voilà parce que bikeko eza mbeza idolâtrie soko sambela pe mutu to sambela ba saint o sambela Santa Maria Maria za mutu bo sambela yete abani place na zalaki lokwa batubinga tongo vraiment na tomboki je défendais Maman Marie, catholique et Maman Marie énergiquement. Vraiment. Nabi, en tout cas, là vous avez exagéré. Qu'est-ce que vous connaissez? Hein? Babouri qui m'a boy. Boy bien loko nini? Est-ce que vous avez Bible? Ni tout. Vous savez Maria te. Yo sakana Maria. Maman ya nzambe. Yo sakana Maria. Ba frère na pe mino koma kasi ngabi bo ça va. Na obeta bino. Oh. Bébé longwe ya molimo. Longwe na ye penza be simba. Mwana nazala mabebo simba ya na ba commanda ba yo na papa tika ngalobi jamais ba fingi catholique ba fingi Maria non
ba critiquer le comme Maman Maria. Ah jamais. Donc na ko bunda il faut na beta. Bon finga et surtout ba que ba sang baza la magie. Et magie catholique ça nzambe te bandeko. Tout ce qui est de la magie. Na tombo kinga bi ça nzambe. Donc débat wana et puis memina bitumba. Ba pekisinga boutique, bangu to ba katika même côté ba faninye. Na bon, bokoye balelo. Na olakisa bino. To koma zombo, na o débarquer bino tout. Kato koyi zombo. Allez. Siko wana a bien Martin et Bango azalaki na zombo. Ngalo bo. Bino tout. Soki te na funde pas bien. Aïe aïe aïe. Donc, siko o eza infraction. Na navigation, s'occupe déjà bozui ba passager na nzela. Boye na bango bo comme si bango na destination te, bo débarquer bango. Vous avez commis une infraction, on va vous arrêter. Alors, si vous avez commandé, vous avez une infraction. Ou vous avez bangoté. Le quoi vous avez bangoté la destination. Si vous avez débarqué bango. Donc, mon boulot. Si vous avez fait sous, vous avez fait bango et pas sango. Balongo pe na musala. Donc, équation. Moi je vais démarrer ma choix que les athées, ba komba bon de langage. Na ba frère limbi sakaka to e bakite. Bino bela na bino ba frère tala siko bo misi songambo vraiment mona mo continuer mona sango siko nde to za bo bebisi musana biso to sala ta iner dita bo bonde langa kanda makasi na ko pe ko lobate po sina siliki ni kukumeye ye su makasi vraiment il faut ka na bunda po kande sila OK ti ba papa na ba bonde linga na ba frère na ba sengi bo limbi situ moi bon ça va kasi na yoki bon matakasi ba mati nde ba démarrer masuwa to yeti to komi to komi mi to keye babani ko nga déjà ici na sangwa yaki bazunga na jeep na kenanga mi to kande ebimisa biloko ezo ya kanango ti esili ale bango bazongi d'accord alors ba frère na pe ba keye na bango déjà bango pe masuwa pe ba démarrer bazongi mais na butu to komi ba 20h to vani na payote nga nae to beta carte to solo là. Ah, comment voyage passé n'est pas papa. Voyage ailleurs filmé à Omela. Mais alinga te na mekata masanga lingate. Donc akolisinga na éducation moko. Donc tu kola ki na pouvoir na Omela masanga. Sango akolingate. Donc ni cigarette ni masanga. Non alingite komekate. Même na boya kutinga quand il est 20h. 20h abi qu'est-ce que tu fais dehors? Allez au lit. Donc naïka que c'est 20h bêti juste. C'est commis déjà 20, 30, il faut que je me à moins que il y a besoin de solo là, tu veux moi solo, voilà. Tu veux ta carte. Ah oui, bon, raconte-moi. Un voyage passé bien. Voyage passé bien, mais dis qu'on a Kanda. Kanda n'est oh, au long de la banque, on a musalate. Ah oui, ni. T'es un gars qui n'a pas mais yoko longa banque, on a musalate. T'es un longa laté. Ah oui, bon, ça va. Autant que tu as commandé qui va passager. Ah, qui va passager. Si tu as tu application. Autant pour ma frère, mon soit disons ma frère en Christ. Bah bien le côté, zoteya. Oh catholique c'est la magie. Magie blanche c'est un zambete, et ça magie et puis les sous ba sang ba la magie. Oh bo ça Marie a tek. Et Maria Zamutu, idolâtrer tout, nena tomboka qui fallait na bête bango. Sikoyo ba peksinga ti, yango sikoyo ne esari boye. Ti sikoyo bien aseki a mwana nanga mon fils. Bon yo éviter. Tozali na magie blanche. Magie blanche est supérieure, il y a magie rouge, il y a magie noire, il y a ba magie nyonso. Oyo ki tango dembo magie blanche. Mais la blanche, c'est la magie de Dieu. C'est simple. Hein? Noir, rouge, surtout ils ont Satana. Mais il y a biso, ils ont les catholiques magie blanche, et ça magie, il y a Zambé. Dans la tisse au moins. Et voilà. Et lamba moi quoi ça valeur. Des zabongo, oui, zabongo. Bon Maria, là, il y a quoi? Parce que ça on a mon place ensemble la Maria té. Hein? Notre père a semblé la cana ba makamne tout mais tout bon, on va peut-être dans l'église, batinda mais il pensa boy ensemble la Sainte Marie tout. Namonate. Et voilà. Bon, Abika Maria, bon là, c'est pas un bateau en a d'ailleurs, bébé le côté, Bazuka Bible, ça la carte balingi, mais ils n'ont pas été formés sur ça, Yambo, bon ça là Nicolas na bangote. Et si, elle n'a pas la considérer kaka magie blanche et ça, magie en Zambie. Voilà. Et n'a pas la prière nanga, na éloigné peu maman Marie. Bien que na na catholique. D'accord. Pour question nanga on a na j'ai posé réponse cité alors Marie bon. Tant que c'est bongo. Tant que c'est bongo. Bon.
na landika oyo ndenga lobongo quand notre père la chapelet notre père tout ba prier nous surtout et sakala mawa et sakala bolingi tout je le faisais mais on a continué butu mususu obona tolalia ayola musangai pona tobima tokekanga bandoki nde tobimi ya la tse tobimi ala taka sutania noir bobima ko etole ya mauve kokanga bandoki kokanga bandoki ba nini tutu ba esprit mabe voilà ala sutania noir na etole ya mauve mais etole ya mauve olata te na chapelle na croix. Voilà, l'homme de Dieu, très cher internaute, vous allez comprendre au moins ndenge toza pour évoluer par rapport à témoignage au l'homme de Dieu l'évangéliste je suis le kama asko to continue vie il y a l'homme de Dieu na kata couvent lo lenge nini basango babande ko se comporter sango o ya yo azaki lokola papa na yo adopta qui lo lenge na bande ko se comporter abetele lisolo ya magie blanche soit disant que eza magie oyo ya nzambe et puis toujours comprendre malembe donc on a pour ça to découvrir vie na ye na kati ya couvent ezalaki nene et puis en plus de cela to découvrir makambu oyo basango basalaka parce que lelo oto tsa bango munene to matisa bango lokumu tout ça mais to ba penza réalité ba basango nyoso te non mingi kasite mingi pe ya basango bazana kati ba makambu oyo o ngape belé na yebi mais je tais le nom donc voilà l'homme de Dieu très cher internaute to landa vraiment pe to sosola nini oyo bandai ko se passer kuna na couvent alors na lingi na éclaircir peuple ya nzambe voilà basango nyonso bazana kati na magie te baza pe na kati na exorcisme te eza basango mususu ko azana sango me azana ye ni na eloko ni na mpungu ni na bokoko azaka sango esili mais oyo ba mususu ke akota penza na ba mususu basango mususu bazana kisa bokoko voilà baz mususu bakota penza magie na oya ngai yende asali exorcisme asali démonologie azap na 10 domaines d'accord voilà bato belé onga na yebi boyena tanga comme ezate à l'époque mais ba ministre ba musicien ba ni tout soke pa na ye donc mobulu ba koma na mbongo tu voilà nde to bani musala donc eza ba butu na loba ebele OK na ko 600 nyosote parce que tala kaka âge na zalaki tina koma na passé 5 na koma parce que 5e na reprendre 5e deux fois OK momoni et puis na koma 6e pas ba sauter sakanga classe d'accord donc na ba concours mususu ya nini yaki ba ke naza mayele makasi nde ba sauter classe et puis na obi makala ka les premiers voilà c'est ça alors nde sala ke na jana âge muke classe avancée ne to la muki ala musinga donc ya keti kangaye to bimina ye ya la tisuna muindo na croix azui etole ya o ya mauve ambalango d'abord a baiser ambalango a pesingai abi simba alors tozo kende ye liboso ngasima mais jamais totambola kana katikata nzela soki tozo bima tozaka ka pembeni ya nzela ata mutu kezoya ata bato bazoya ata place lumière eza bomona biso te mais biso tokomona bino yesu koyo soki oza mutu ya mabe amona déjà na musika bi moto na zandoki oya zoya wana za demo wana esprit mabe nde ko kanga bango ndenge ni ngai te mutu na moloka kama ye mais ngani nazoko sunga ye voilà c'est ça sikoyo bande ko sale mandeni beta lisolo bon bando kitokanga ebele ba esprit mabe pe ebele ainsi de suite tout mais je raconte d'abord mukolo mususu tokei kotia ba sekoyo bato ba vila bongana ba sekoyo tobimi tozoken tobimi toleki hôpital général to avancer toleki quand ya ba soda en face naka ndako basango moko ezalaka na to avancer soki na lobi boko ya koyeba na mama yango mama yango azalaka mama ya mokonzi mwana ni azala mokonzi mais papa akufa nzoka mama na mutalia mbalina siko azape na catholique mama moko zélé na catholique apesa kambongo banini tutu asala pe biloko pe ya basango mais tant to komi na place ngwana de loin monte peli ouf ekufi sango atangi na kombo ya mama abi wana mama tel to pusana amona biso to kangai mama na zoloka na quartier na bango azoloka weza ki ba heure ni bon wa désert OK donc bino pendana to maka 0 et 3 et 4 to zone mais zande mona batu ba ki roloka 4 ende zo biso na nzela 4 zo biso na nzela te de 4 zo biso déjà to mais ça musala mo kana batu ba ki roloka bon kasi allez biso na musika asali prière mais ba prière ne mingi za na latin
Na français penza na anglais pour sanga lo anglais az anglophone alo anglais makasi tant musu mingi na latin musu na anglais muke na nini lingala to français penza mingi te na latin alobika phrase moko na se ngana zoka tanga lobi sili allez to avancer boy maman na za surprise donc il y a pessimisme mu Congo donc sanga betika na mu Congo tant atala boy azaki ni maman ni elambate ni tant kaka abetika na mu Congo atala boy mama gangi sanga si abeti kofi boliti akwe anyati penza bo aw bu na mukuyani na kofi oui il est vrai a joaka pe choc OK a télémissier obi o musalo salaka nde yangoyo musalo salaka nde yangoyo atune deux fois au kana pe makasi obi nazobelela bato ba mona musalo sala limbisa papa na okufa limbisa abe telema awo ko telema te simbia na makasi a télémissier ti libosa porte a toqué à l'époque ala mobali na kufite azainon a fongoli tala makamosi na sala kot second ndoki na mono lisusu te pembeni na ngai na biloko ya mama na oya banda ko lamba katindaka na paroisse konso ekataka mokolana tozongi mama kota ndako ti abikaka vraiment na pasi après mobali na yaki kokufa et puis bon voilà sikoyo mama mosusu mama présidente ya ba mal légionnaire mama na anima na église makasi soki ka louange toni ezobeta mama na kobima ti danse consort donc terrible mobali ne pas na mutu kaza pe na ba moyen mais mama kitoko engambo ndima te mais une chose jour mosusu tobimi na sango à l'improviste tobande kokende na cimetière ya l'état po baesprit mabe ezotomboka mpona bon cimetière tozokende mpona akanga baesprit mabe bato oyo yokaka keno akufa me azobima azosala banini tu baesprit ya bongo voilà po tokende cimetière même kolesa bato bakufa kolesa bango kopesa bango babitabe banini tu mpona koapese baesprit na bango kosala mpe cérémonie mpe kuna bakufa na bango bakufa bakunda eza cimetière bato bakufa kokende na cimetière oui tokende na biso tobanda okende bozopesa bango oui mtakufa liaka mais ndenge ka birago dio palo les morts ne sont pas morts yango siko ngana mona makambo yango wana ke akokoma boye o muto azate abimi aketambola et puis après tokangi avi donc aza mutu mabe ao nuire bato il faut tokanga ya bato tokangi pe omona toya sali pe prière sili soki chaîne ezate azali banga ya munene asali prière côté ya mutu asali prière ti akangi boum akangi obimesute pe mutu ana obimesute soki pe chaîne ezali nde na tombe azwi alingi yango alingi azwi fungola akangi asperge mai to asali prière mutu ana esili obimesute abanozalana azalana ndako nde wana voilà eza monde mobimba na cimetière nde tomonaka yozomonaka batombe mais du moins na kati eza monde mobimba et voilà alors biso tozokende po tokende na cimetière tozwi tobimi na paroisse to avancer avant tocourbe mutu azoya vitesse wana sango na liboso nga nsima toza kaka pembeni na nzela atambola na katikati ya nzela te azoya vitesse moko asakana te loko afusée moto ezopela azoya ayebisinga wana eza ndoki aza esprit mabe te wana ndoki alobi mpe lobi zelo omona kaka ndenge tozala na aya boye bu sango alobi arrête docteur alobi arrête akwembela moko bu mama nakufie sango ayale ndoki Lorsqu'on a c'est quoi au Pexendeni azana ingambe mpona moke ndoki yo makambo sala nde yo mama mokambi na mama légionnaire aokoloba te po azwi choc limbisa papa kanga monoko na yo ti destination échangée tozwa ye inde encore azali mwa mosika côté afandaka mais auti mosika makolo totambola mutuka te na mutuka loba soki place tokende eza mosika to cimetière eza mosika tozwi mutuka toketi toparke mutuka après tokoti bobanga te butu 1h 2h mama wana ya mibale wana bokangaki ba heure nini wana eza ba 1h ba 1h ti tokomi na nini na porte na ye mobali na lali mwana azali na mbongo ma bituka atoke esanga toke papa pongi moko nzoka
bandoki bolandanga bien makambo sala kanzambo soki sabino vraiment eza ba catégorie bandoki bandoki mususu azandoki mais abimaka na nzoto te abimaka esprit ebimi eke koloka tiki nzoto et puis esprit zongi muto abongo soki esprit ebimi ake koloka même olamwisi ye aolamuka te lokola nzoto ezaka lien esprit tango ezolamwisa ye soki azalaki peut-être na France déjà esignalé nzoto esignalé esprit na keno kuna bazolamwisa sikoyo mpo nazonga banda kuna tiawa minute asalaki akokende minute mpo osala po azonga ako comprendre so asalaki 5 minutes yale c'est que bolamwisa ti esalaka mpe 5 minutes mpo na azonga voilà so asalaki 4 minutes en tout cas akende to Burkina Faso to nini c'est qu'il fasse pe 4 minutes voilà parce que eza vol ndenge bazwaka aller comme retour ezaka même distance même ba minutes même ba heure oui ça va et ko sala te ke asalaki 4 minutes nale kozonga sala 1 minute non ils ont la même chose en avion aux gens qui avion au de France au sale 8 heures du temps retour ça fait 8 heures du temps mais voilà c'est quoi avion là-bas il y a Poswanguba il y a Poswanguba au la muisie la oh la muisie on pongi ndenge nino ti c'est grave pas écoquer esprit que ça zongi na zoto zoka auti ko loka wana bandoki ya niveau ya C bon bandoki ya niveau C bandoki ya niveau likolo wana nde babimaka penza abimi mobimba nde bino a hypnotiser ndako mobimba parce que ava bima il face à la incantation ana bino tout bato bozana ndako soki aza mwasi a convoûter mobali hypnotiser yo okola la pongi tia kozonga ndola moki même na oyoki masuba okosuba te pongi kaka bino la plupart bato babandaki kokanga ezaki bato babandaki kobima o babima na nzoto siko ya o babima na molimo bandoki oke azaneka ndoki abima na molimo ya degase wana na moi tamuso ye na église oui soki aye na église okabe eza mama moko aza ndoki to papa moko aza ndoki awa keba papa na oya kotelemisa soki te atelemisa bamosusu omona ye telema keba na kindoki na yo nini tuwe konso kaka ndenge azana oka allez molime tomboki aye siko na chapela beti ale molime bim tamsu mama kutalanga na sima messe tango yabwe pourquoi yo zandoki yo zabo wana bandoki ya niveau sema o ya niveau likolo o babimaka na butu abimina nzoto mobimba a hypnotiser bino surtout wana nde akanga isiko boy physiquement même actuellement bandoki na bazali ba mususu akomaka alongoli likolo atikeli to pe mwasi na ye to mobali na ye yo tie kaka boye ndenge otie wana na likolo wana oya ozana mutu nzoka ya kei alati atie likolo ya kindoki siko ya atikeli yo likolo na ye wana esiliti okolala pongi tia kozonga alongoli ya kindoki azwi wana alati esili nde olamuki on va dire que bobandaki kosala mosala wana na sango bokotambolaka butu bokolalaka te bolamuki bokei botamboli mpona kokangaka bandoki donc wana ezalaki parmi mission oyo nzambe apesaki sango toloba na ndenge na ye abandaki kosala mais yo mpo bandaki koaccompagne ye na mission wana oyo bobandaki kosala. L'homme de Dieu, on nous fait signe que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Comme on dit, les bonnes choses ne durent toujours pas. On a tellement envie de rester là pour nous qu'à témoignage, mais faute du temps, on est censé et obligé d'arrêter. Alors, je ne sais pas, témoignage est tellement ébélé et vie na yo kuna na kati ya couvent et puis ya sango. En dehors il y a histoire où il y a rokende kokanga basango, il y a kokanga plutôt bandoki, na bité ezaki pe na bamakamsusu o bobandaki ko sala ezaki ébélé. Donc voilà, il y a on est pour découvrir en le prochain numéro. Na kolobango pe. Ah oui. Donc voilà, et si non peut-être chers internautes, borolandango lisusu, donc bamakambo mususu, donc na prochain numéro borozwa ba vie oyo kaka babandai ko mener kuna na kati ya couvent bamakamsusu babandai ko sala wana, il y a on est pour découvrir en na prochain numéro et aussi toyeba ndenge nini l'homme de Dieu akabwana kina sango après avoir kokabwana sango vinini oyo pe amenaki après donc to ke nango pinza malembe on n'est pas pressé to ke est vraiment molo potoyeba d'où vient exactement l'évangéliste Je suis le Kamba et jusqu'à présent ndenge to ko mona eto benga l'homme du second souffle to babisika
autaka. Lelo oloba non je suis béni par l'évangéliste je suis lokamba. Lelo oloba que non pambola kanga à travers ma prédication na ye à travers ma kambo onzamba salaka nanzela na ye. Mais ye ba pe bisika uta peut-être yo posa ko se retrouver dans même situation wana. Ozo se retrouver dans même vie oyo yazaki nango avant. Alors comme je l'ai toujours dit, l'objectif de cette émission La Caféine reçoit est juste les retours à la parole de Dieu, les retours à la bonne marche. Tolongwana banzela mabe tozonga nanzela oyo esengeli. Alors l'homme de Dieu, puisque nous sommes arrivés pratiquement et catégoriquement à la fin de cette émission La Caféine. Je ne sais pas quel est votre message de la fin que vous voulez annoncer à tous les fidèles internautes qui te suivent en ce net moment. Message Nanga Ezali. Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, il a besoin que tout le monde a se repentir. Exactement. Pour nous la sauver. Et ce qui message aux Zolanda, tout témoignage aux Zolanda, et au se repentir, tu seras condamné. Voilà l'objectif du Seigneur. C'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et que nous puissions mener une vie paisible et heureuse ici sur la terre. Exactement. Mais si peut-être au Kangi Motema, au Boy, Yeba Malobo et Kojije. Parce que au Yokaki. À moins qu'il y ait quitté. Et tant aux Zolandanga, il va bien que derrière ce témoignage, il y a la solution. Quel que soit ton problème, mon Dieu est capable de tout faire. D'accord. Voilà. Ce qui est. Voilà, allez-y rapidement, l'homme de Dieu. Yomoto Landinga. Peut-être aux a bloqué. Peut-être l'esprit m'a peut-être tu es malade. Peut-être Mikanda. Peut-être santé et ainsi de suite. Nasengi aux mai. Soko lingi, c'est pas obligatoire. Hein? Ou huile d'olive, soko lingi. C'est pour boy non makamango sala kapena to si makamaboko nanga. L'onction de Dieu peut se manifester maintenant. Et moi je préfère comme si tu me touches. Et Dieu fera quelque chose. Na bondeli Nzambe ya miracle, Nzambe ya Abraham, ya Isaac et ya Israël. Jésus-Christ ndeyo otindinga Seigneur, ngande mwana na yo. Et mission pesinga c'est pour guérir, pour délivrer, pour sauver, pour bénir. La même mission que l'Nzambe au nom de Jésus, miracle est opéré. Par le pouvoir divin de Pesanga. Le premier miracle est à Jésus. Na fait à Cana, dans Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Ils allaient à travers Maï. Maï bo Simbiwana et Komikis. Au nom de Jésus, onction est là tayango. Miracle est opéré. Car l'onction brise les joues. Ma faute au Simbiwana. Onction est là tayango. Au nom de Jésus. Bo salela, bo mela, bo skole longi, so bela kamiso, tiango na miso, omona guérison. Na combo de Christo. Maboko simbi nguye koti pe solution et pe samela na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. C'était un plaisir, un grand plaisir pour moi, La Caféine, d'être là avec toi pour la présentation de cette émission, la présentation de cette best émission, comme je dis, La Caféine. On reçoit en tout cas ceux qui sont bénéficiaires de cette émission. Question seulement d'activer la foi au sali prière. Mais oui, ceux qui ont été condimés dans le sambo au sali, en tout cas, ce sera nul. Alors, activez foi dans le sambo au sali et sache-le que nous allons coopérer miracle na bon. Alors l'homme de Dieu, puisque nous sommes arrivés déjà à la fin, Bandeko Bazuilo Sambo, le numéro de téléphone par lequel Obakoko Bengayo, peut-être Moutoumora Zapé a problème, mais Azana pour ça, il y a intervention, il y a l'homme de Dieu, l'évangéliste Justo Lokamba, au communiqué, numéro, il y a téléphone et aussi, salutation, ceux qui est à Bandeko Oyo, Batalio de partout, au PC Yango rapidement. Merci beaucoup. Numéro Nanga téléphone, il y a deux numéros, il y a un affiché au bas de l'écran, plus 243 89 91 91 055 plus 243 89 91 91 055. Deuxième numéro est Ali plus 243 9 98 17 18 54 plus 243 9 98 17 18 54. Ce que benginga uzungate comme message parce que n'est ça l'émission boy ba pareil zo sonner. D'accord. Bo kansa na obo ya koyamba. Non. Je suis occupé peut-être une émission ou na matéya ou na zo prier voilà ou na zana service comment ka message que ngai mutu boy na zana pays boy na za problème boy tant on comme libre nous répondre to solo là nzamba sala voilà que Dieu vous bénisse des salutations si mes salutations toujours à l'église même voilà et à tous mes enfants parce que si on a banota nga kombo ba mususu papa autant kombo na ngai te ba église na biso en Allemagne mbote mingi bisika bozali les pasteurs Didier Lokamba Ngombo. Nous avons Pambola Yona, la servante de maman Nicole Lokamba, prophète Mardoché na Paris. On a l'église na biso hein. Et nous avons Pambola Bisika Bozali, et pasteur Mandiangu na Japon. Nous avons Pambola pasteur na biso
papi kwa nzambi nzambe apambola bisiko za na Canada nzambe apambola pasteur Yves Kusula naloba isusu nini baleki ebele nataina ba pasteur mais na bosani bino te bana na nzambe prochainement na otanga bakombo. D'accord. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui, très chers internautes. C'était un grand et un super plaisir pour moi, votre humble servante Dorcas La Caféenne, de vous présenter cette émission. La Caféenne reçoit, mais vous le savez, nous avons juste un besoin. On a besoin, il y a soutien à Bino, très chers internautes. On a besoin, il y a des machines, on a besoin, il y a des biloko, il y a des biso, toye ba kosale là de façon que bozo abiso na banda ko na bino bisika no surtout boza rolanda biso. Car ba numéro eza affiché, so kozana pour ça ko soutenir œuvre de Dieu au bengi biso, to na pour ça ba machine yo pe o mona na ba biloko o esengeli pour na ko aider afin que musala nzambe et avancer au koti kotango na disposition na biso au bengi na ba numéro eza affiché et au apporter Pierre Nayo nzambe akopambola bino. Alors c'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, l'homme de Dieu, le pasteur Fredin Soti qui était comme ça derrière la caméra pour assumer la best réalisation de cette émission La Caféenne reçoit. Merci beaucoup à vous, l'homme de Dieu, l'évangéliste Benjamin Yula, et merci beaucoup à celui que j'appelle apôtre Glody Bompunga Mosala Nzambanguya na pesio bambote belende konanga Chris bande kono surtout bazala ki wana vraiment pour notre assistant en tout cas na pesibino bambote belé. Je n'oublie pas ma maman chérie, maman Massa Makanzu Marie-Louise depuis l'Allemagne. Je l'aime tellement, ma maman à moi. Gros bisous à toi et merci beaucoup à maman Rachel Loutete, Motema et à papa Micho Kabangu. Merci beaucoup aussi à toi et des gros bisous à toi. Yann Loutete, moi na poto. Na peso ba bisous Dorcas Loutete Binonio sont en tout cas la pesibino Bambo Tebele, mon grand frère Guy Charlier Maëto, Johnny Maëto, Mireille Maëto ainsi que toute la famille Maëto, je vous salue. Et toi, je ne t'oublie pas et comme je dis toujours, si le monde était à refaire, mais moi je choisirais toujours être la meilleure femme pour toi. Chakoneli, des gros bisous à toi et je te souhaite également joyeux anniversaire, un anniversaire de bonheur, de paix, de réussite, de succès, beaucoup de plein de choses à toi, l'amour de ma vie. Chakoneli, des gros bisous à toi. Je vous retrouve très prochainement et là je suis Dorcas Bafutuka, La Caféenne. Wafako mulopwe, wafako mulunda, Kabaki bawana, sengayo. Iya ulongene biukeno, iya tatayo, sengayo. Bafuidi bakuyuke, wile zawa moto sengayo. Tuka ulonge yo 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 yo. Senga mukwashi senga yo. Senga mukwashi senga yo. Senga mukwashi senga yo.